ingeta bayaya, ingeta bamuta, ingeta bamama. Situation ya pays ezana yango lelo ezali situation que le pays est divisé en deux camps. Quand il y a liboso ezali quand il y a ba oyo toza ko benga ba collaborateur. Donc ba congolais oyo ba boyi kondima que le pays est occupé. Ba congolais oyo ba boyi ou ba congolais oyo ba yebi que le pays est occupé mais bazali ko participer na occupation wana. Ba accepter occupation. Quand mususu et ali quand oyo biso tozali yaba oyo baza koloba langage moko. Kango ezali yabatu oyo bazali ko reconnaître occupation ya pays. Et bazali koloba langage c'est moko que nous devons chasser l'occupant. Pareil, Nenye et Salamaki na France. Na France, il y avait deux camps. Quand Yaba Oyoba accepta qui occupation et va travailler na occupation. Gouvernement ya Vichy. Na président Nabango, le maréchal Pétain. Quand Moussoussou Oyo et Lobaki, le pays est occupé et que nous devons chasser l'occupant. Quand Yaba De Gaulle, Nayabatu Misusu Oyo Basanganaki. C'est la situation Congo Nabiso et Zanayango Lelo. Ne moi na semi azanaka oya biso. Biso bandeko na bino tozalaka awa. Makambu ne moi na semi azakoloba na bino boyoka. Bofungola matoi. Ezali makambu ya bosolo. Mboka ezana occupation. Il faut ko bengana occupant. Bayeli likambu ya mabele. Kozwa biso mabele. Ata tozana ba million tokonoso bango wapi. Soki bazwi biso oyo tozana yango. Ne mwana semi oyo ye aza koloba. Bandeko na nga, bandeko na biso oyo bozana kati ya mboka. Ezali vérité. C'est la vérité. Boyoka ye pour la bo sauver avenir Nabino. Boyoka ye oyo ye azakoloba a fabriqué yangote. Ce n'est que la vérité. Appel Naye, il y a le 7 août 2017. Bosale la yango. Bobi manabalabala. Il faut Bobima en masse pour chasser Kabila. Boyoka oyo ne mwana nsemi azakoloba. Yango biso bandeko na bino ba combattant. Tozalaka awa na poto, ba résistant. Tolobaka butu moi depuis plus de 15 ans. Que le pays est occupé. Le pays est occupé. Banguna bakota na mboka pona kozwa biso mboka. Yango ne mwana semi aza koloba. Biso awa batie na baboloko.
batu bakoti ba l'hôpitalo ba mama babukana pona maloba wana oyo ne mwana ntiemi aza kolobela bino kuna tolemba te tokontinuera kaka koloba yango pona eza verite ya solo ndenge bolobaka kuna na mboka na Kinshasa que vérité eyaka na escalier pe ekomi. Ce n'est que la vérité. Biso toleki bino kaka na muke mpona toyeba yango kala. Sikoyo ekomeli bino. Na mutu boyebi. Aza pe étranger te. Aza mwana mboka. Boyoka oyo ne mwana ntiemi aza koloba. Le 7 août botelema. Botelema. Azokoza bino te botelema. Oyo ye aza koloba biso awa toyeba yango kala. Yango bomonaka tobimaka na balabala tolembaka te. Yango bomonaka topekisa bango. Bato oyo ya gouvernement wana oyo basalaka na kanambe. Bayaka awa. Tocha barrage tokanga. Sikoyo kutu topekisi lisusu kutu ata réunion. Baza soso na droite. Yango wana bomonaka topekisa miziki. Ba concert ebetaka awa te. Pona ba oyo baya kozwa biso mboka. Ba utiliza muziki na biso moko. Pona elalisa biso malamu. Pona bayebi ke tolingaka yango. Bazwi mbongo batie na kati. Eyati elalisa biso awa na poto. Awa to timbela yango. Ndenge tozoloba na bino toyebi makambo wana depuis kala. Et eza groupe ya mukete. Toza bato ebele bandeko na bino. Ebele toyebi likambo yango. Bomonaka biso na ba marche ndenge tobimaka ebele. Boyoka oyo ne mwana ntiemi aza koloba. Ba combattant nyonso ba résistant nyonso. Bato batindi ngai na yebisa bino bongo. Boyoka, botelema, le 7 août 2017, ba combattant résistant nyonso bazana simayane mwana ntiemi. Pona botelema, c'est la seule solution. Solution mususu ezate. Pona tolonga na boumbu. Pona to sauver. To venger. Ba oyo yabiso basila kokufa. Ba oyo yabiso bazana ba prison. Et to la kisana monde que biso toza Congo Zaïre. C'est nous, le peuple Congo. Tobeta petolo. Pardon. Ingeta bayaya. Ingeta bambuta. Le 7 août. Tous derrière ne mwana ntiemi. Toyoka message na ye. Oya kozwa message alekisa la moninga. Bomi yokela mawa. Botelema. Pona avenir na bino moko. Biso awa tokotika te. Tokolemba te. Tokozala toujours wana. Pona kolobela makambo na bino na libanda. Et pona ko continuer kotia bakal. Bato oyo bazwa biso mboka. Bayaka kolobaka awa te na kombo na bino. Yango totiela bango kal awa. Ingeta bayaya. Ingeta bambuta. Le 7 août 2017. Biso nyonso tokozala ya kotelema. D'ailleurs, awa na poto cri et komi olinga te okotelema. Okotelema.
pour la toza sur la solution. Il faut totelema pour la Congo. Ingeta bayaya.